Mbote na bandeko nyonso boza kolanda biso na ngonga oyo eza bongo au milieu du village émission oyo bolandaka ngo mikolo nyonso na YouTube na biso ya Liberté Plus TV. Lelo tokiti awa na village bana na bana oyo ezali kokambama na chef coutumier na kombo ya chef Ngomi Ngangwel Merveille. Yende ako expliquer biso mayenyoso oyo ezali koleka na kati ya village na ye pe na ba village eza pembeni na ye. Tobosani te na mikolo euti koleka basango moko ya mabe eza kotambola aussi na kombo na ye. Mais kasi toyepa na ye pona kozwa vraie version bokoyeba bango na kati ya émission na biso au milieu du village. Mbote chef. Ah, mbote papa les grands journalistes. Chef, te présenter yo, mais yo moko pe koloba kombo no peut-être to lobi ngo mabe alors. Bon, kombo na ngai ezali Ngomi Ngangwele Merveille Michel. Chef coutumier ya village bana bana. Chef, ozali na groupement ni? Bon, vraiment nazali na groupement Mikonga, groupement na biso Pedro. Ozali na groupement na biso Mikonga. Siko to utai kolanda dernièrement awa ba conflit moko ezolinga ezala ko créer alors mais ba conflit wana to éviter eza sur base kaka ya makambo ya groupement Mikondo et puis groupement Mikonga. Yo lobi ozali na groupement Mikonga. Alors bandeko ya groupement Mikondo bazo réclamer mabele mais tina village oyo ozali mokonzi. Alors esalami bongo ndeni tandis que ozali reconnu déjà na ba instance oyo l'état a signé ki mikanda na yo. Bon, oyo bato bazoloba wana qui awa ezali groupement Mikondo eza lokuta. Awa tozali na groupement Mikonga, tozali na commune ya Nsele. Tozali na commune ya Nsele. Bato bazoloba wana baza ba mairie de Touble, bato bazoluka basa ba désordre pamba parce que groupement na biso Mikonga aza mutu ya logique. Lelo omona ndebo nazali chef coutumier ya village bana bana. Nazala reconnu na l'état. Oyo na pesaka vraiment mingi na Bokomese Frank Mbo. Oya commune na Nsele lelo ati ordre na Nsele. Na pesi vraiment merci. Tozali ki élection pesa isuti ya ba Bokomese na banaki vraiment considérer pas ba koko pote lelo oyo azala toujours parce que azo tia pe na commune na Nsele vraiment. Azo tia pe na commune na Nsele, très bien. Wana place wana na dire que olobi makambo moko ezali vraiment logique. Dernièrement awa toyambaki chef Ngaba oyo azali chef du clan ya groupement Mikondo azo réclamer mabele. Alobi ke chef Merveille ya village bana bana esengeli alongwa. Ngasko na ko tuna yo chef. Est-ce que batiaka chef poche comme chef coutumier et esengeli osani? Bon, pour nous comme chef coutumier, d'abord ils ont la famille hein. Faut ban la famille parce que sous groupement na biso chef du clan Simon Ngavo aza reconnu. Oye bani. Lelo ne famille chef du clan ndi atinga na pouvoir ndi to lekana groupement ndi to kena l'état et pas beaucoup mais c'est ya commune na Nsele. Alors yo leki na ba étape wana donc bandi na ba étape nyoso tangi wana yo leki na yango. Voilà, na bandi na famille chef du clan na biso Simon Ngavo na ko koma na groupement na biso groupement Pedro o atali Mikonga yende mutu atinga na kati awa nde na okena Bokomese commune na Nsele. Est-ce que chef Antoine est-ce que yebi azali chef de clan ya groupement Mikondo? Bon, monsieur le journaliste vraiment nazo comprendre été. Po ya lobi ayebi yo te. Ya onga na tuni yo pe soko yebi. Ya lobi ke soko o veut exister c'est que o ye kaka na mikolo ka ba 2023 bon. Na yebi été. Na yebi été. Chef du clan wa wapi? Na yebi été. Wana baza ba mbouye moyibi, c'était voleur. Azo luka tia ba désordre po ngambo ko la biso awa. Bango nde bazwa na menace to yebi bango te. Aza même pas chef du clan. Chef du clan roza na taille aza na ngwana. Wa chef du clan. Chef du clan, il faut tant au tali chef du clan. Il faut être responsable. Hein? Wana za mbrière. Bato bosa ba désordre, bato luka ba désordre parce que bamboka bato ke na sango mabe. Aza mo bebisi. Mais ba vidéo ezotambola kasi na kombo na yo, na kombo ya chef ya village Mawawa, chef Prince. Est-ce que ba vidéo wana eza solo, eza authentique? Est-ce que eza ba vidéo moko réel, tout eza montage? Wana eza ba montage. Eza montage. Lelo vraiment na osepela mingi na chef coutumier Prince Ngabia kita na oyo asali na Mawawa.
population ebele donc depuis mawa ebanda lelo baomela bamai moko ezopesa bato pasi mai osala forage na kati ya mboka bato baozwa mai ofele moto abongo aza mabe wapi wana bamiyibi na bango soni nde ezosala bango baza bato ya lokuta lelo na mawawa awa kimi ezali asali mai population bazotoka mai ofele biso tolekaka mawawa po tokóma na village bana na bana kimi ezali oyo bamenase basala bonio aza makambo ya lokuta kimi evoma ezali balobi chef prince akendaki koinstalle chef coutumier oyo mpe azali ndeko na ye selon basource. Est-ce que makambo wana oyo elobami na village moko je crois village nini village Njaki je crois Njaki Mwena donc babiloko mwa bongo alors est-ce que ye en tant que chef ya village mawawa aza na droit ya kokende koinstaller chef coutumier na village Njaki Mwena? Omoni ki wana eza lokuta ozomona bazokanga baza lokuta parce que ye aza chef prince aza chef coutumier ya mawawa ye koinstaller aza na ni groupement aza groupement te aza ka chef coutumier parce que l'installation 8 yaka epa ya famille na ya groupement ye kosala babiloko ya bongo aza na groupement te aza chef coutumier mwa makambo nyonso bazokosa lokuta ipoka ye muto bato abima mabe mais aza ne muto ya malamu nga nalekaka na mboka ne wana mpona koma na bana lelo aboye awa boleki wana mawawa wana déranger bino non kimia tobika tokende na village bana en tout cas pas de problème c'est ça le problème donc nazosenga vraiment na bakonzi ya l'état na bourgmestre Franck Mbo akita vraiment sur le terrain amona ba désordre yango oyo bazopanja biso sango ke oui biso tozomenace population tozotumba bandako ya bato mais population yango kimi ezali banda tokota kimi ezali mboka eza ya kimia wana eza lokuta bato bazoloba wana mikondo bazokosa lokuta baza bambuyere baza bamiyibi bango nde baza lokuta oyebi ke ozali na mikanda oyo bourgmestre to mpe groupement na bino bazoreconnaître yo comme moto azokamba village bana na bana. Est-ce que tokoki komona ata quelques documents wana et puis na moi explication par rapport document oyo ezalaki document bourgmestre document ezalaki document groupement document est-ce que na ba document tokomona ba document wana bon mikanda na nga yango akiti molio na nga mikanda na nga yango auto banda fongoli oyo elongi na nga moko ozomona wana yo moko yo nga moko chef coutumier Ngomi Ngangwele Merveille Michel toko na kati ozomona awa ezali document oyo beaucoup mais aza l'état oyo atali komi na sele wana tomoni Franck Mbo Nzola Meso oui toujours wana eza signature na ye oza signature na ye deuxième mokanda pe yo moko ozomona ezali décision administrative nyonso tu wana ezalaka na komi na nsele nyonso ezalaka na komi na nsele pesa moke tokoki kotanga mwa moke po ke to na décision administrative tomoni awa les bourgmestres de la commune de Lantsele à Kinshasa. Donc, tout le monde vit la Constitution de la République démocratique du Congo, vit l'ordonnance numéro 082-008 du 25 février 1982 portant statut de la ville de Kinshasa, vit l'ordonnance. Donc, eza mamoulaï, mais tout le monde ezali décision administrative, ozo soutenir une attestation de reconnaissance du pouvoir coutumier. Donc, c'est ça. En tout cas, chef, il faut continuer à une attestation de confirmation. Il y a un groupement. Il y a un groupement. Tout le monde groupement à Pedro Mou Montali Pedro. Donc, chef, il y a un groupement. Tout le monde a une attestation de confirmation. Tout un cas, moi, pour plus de précision. J'ai signé Mou Montali Pedro, chef de groupement et des terres de Mikonga dans la commune de Lantsele. À ma qualité de chef de groupement, je confirme par la présente qu'elle est nommée Ngomi Ngangwele Michel et le chef du village Bananabana et c'est conformément à l'acte de désignation du pouvoir coutumier numéro 05 NNS-BC CML 2021 du 21 octobre 2021. Donc, en tout cas, aux alliés, il y a chef des groupements. Alors, juste la preuve, pourquoi? Parce que tous on a besoin, il y a qu'à comprendre les Kamozanini. Parce que nous sommes au milieu du village. Quand on a une émission, on a vu les alliés.
tolingi te ke désordre ezala tolingi moto na moto azala na place na ye. Alors soki tozomona badocument oyo tozomona yango te mpona kopesa bato koleze bato non, tolingi ke awa toye na village bana totikala omona désordre te, tomoni désordre te, bon toyebi te soki esalemaki avant soki mpe esalemaki te on ne sait pas, mais awa biso tomoni désordre te toleki parce que toza na besoin tomona juste na kati na yango. Awa tomoni acte de désignation du pouvoir coutumier. Awa tomoni o nani yango asignaki chef du clan Ngavu Ngangwel Simon. Okay. Azali chef coutumier et de terre Kinkole Baumbu. Azana chef de clan. Chef du clan. Chef du clan. Hein? Chef du clan, il y a groupement Mikonga ne muto assigné awa. Donc c'est ça. Moi, autant exacté, yango to mika que acte de désignation du pouvoir coutumier, yango tozo kendeka toujours avancé muke. To yesiko awa Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Ana TC Asbel. Awa to moni chef de groupement Mikonga. Donc ils ont parmi basubasma ozo sala izo simba pouvoir na yo. C'est ça. Tozo kende malembe tozo sala parce que tolingi vraiment tozana ba preuve. Car on est besoin mona toujours qui ne muke et que junior tanko ya lingana tanko mona malgré aosa musala kitoko kaka vraiment to moni procès verbal d'investiture ozaki investi par banani na saki na jour ba fandisa ki awa banani bazalaki comme représentant à l'état représentant à coutume zalaki famille chef du clan groupement na délégation ya Bourgmestre. Délégation à Bourgmestre pesa qui jour investiture. Donc chef Ngo Mingangwele azali bel et bien établi par ba autorité. Donc c'est ça. Vraiment ils abongo toujours continuer mukie awa bon moi autant appeler zate vraiment toujours kene bongo. Ah tomoni bureau du chef coutumier et des terres. Clan Ingana Nyama. OK. Ah, ce que tu as dit, ils place Nina. Bon, ils allaient dans le département, il y a un chef coutumier, ils ont complet, il y a un mboka surtout, ils allaient à l'élo, il y a un liste de chef coutumier, ils allaient. Donc, ça veut dire que même dans la liste de chef coutumier, ils allaient établir comme on peut dans la carte. Vraiment, le document, est désolé, ils ont biseauté. Tout le monde peut la liste de présence. En tout cas, merci beaucoup. Awa, aussi ici, Kotanga. Ba document oyo chef Ngomi Ngangwel merveille azanango donc Michel hein? Oui. Donc c'est bon azanango en tout cas biso tokoloba mingi te ba document ngona et ba document wana ezala affiché pendant que bozota la émission oyo bokomona yango to sepeli makasi chef Ngomi document na yango wana merci bon siko to CDC chef tomoni awa oza complet. Message nous ko lancé na chef ya groupement Mikondo o azolanda ope sikoyo chef Motard azape honorable député provincial ville de Kinshasa copté na compte ya ba chef coutumier. Alors message nous ko lancé na parce que tomoni coordinateur ya village et ya groupement Mikondo chef coutumier ya village to lingana bazali pe ko réclamer mabele oyo. Mais selon ma document ils ont attesté que vous êtes bel et bien établi dans l'État. Mais ça, nous avons lancé un chef de groupement par rapport à Nenge, Batu Yangambo na épée, tout le baquet, Batu chef coutumier Yangambo, ils ont réclamé ma belle au Yozani Mokonzi. Message nous avons lancé na Yazota la épée. Bon, message n'a vraiment parce que na yebi été hein. Atika pena ko mona été, na yebi groupement na Mikonga, ils ont groupement Pédo. Nga vraiment naza mingi oloba te pona bango nga baza ba mbriere batika ko mbrie groupement Pédo aza mutu moko aza rankini te aza vraiment tellement logique batika ko tia trouble na kati ya groupement na ye parce que Mikondo nde mutu bazoluka ba désordre ekota awa kimi ezali désordre ezate vraiment ko no c'est pona ko no c'est vraiment na Mikondo batika biso to za kimia to diriger ba village na biso batika groupement Mikonga eza na kimia eloko na kokoloba vraiment yango wana pe batika via lokuta parce que tozana mokili oyo biloko nyoto mokili okufa to tika ngwa mais eloko le ki verté na nzambe ezate
donc pona kokosa lokuta pona bato po bato na baza ba humilier vraiment na kosenga na mikondo batika ba humiliation bazo sala wana na ba vidéo o bazo lakisa lokuta pona ko humilier kaka to groupement mikonga donc ça vraiment bien te vraiment message eleki bandeko nyonso tu bozotala biso na sûr que vous comprendre chef Ngumi Ngangwel alobi oyo nyonso ozalaki nango mpe tomoni badocument oyo azali nango alors mikolo ezali koya moto oyo mpe aza na besoin a contredire chef Ngumi Ngangwel esengeli apresente mpe aussi badocument na ye ekozala mpe occasion ya bien ya koatake chef soki chef azali na droite mais lokola nde tomoni awa tomoni mpenza aza mais chef tokota nanu na mwa divers mokie tomoni ozali awa oza na bokoko mpenza elati yo tomoni estce tozotuna mwa mituna moke par rapport a biloko ya bokoko tomoni oyo simbi d'abord na maboko na bokoko elingi koloba nini bon oyo eza vraiment molio tobenga yango molio na kiteke oyo eza mo champa oyo ezolakisaki oui naza chef coutumier il faut qu'on respecte bokoko ndeko na ngai monsieur le grand journaliste lelo tozomona bakoko na biso ntango bazalaki na bamboka omona eloko kolia ozanga na ndako te lelo soki na ndako na nga na fongoli place nazolala okomona mwa loso ezali mwa uli ezali mwa mungu ezali mwa likayabo ezali mwa likaso ezali parce que nazo respecter coutume ndozomona ba symbolique eza symbole ya coutume parce que de na tepena o to benga ngo mingi akala file naza mobali junior tankoi mais quand pe ko zoomé penda file naza mobali to mona ngo pena bien file ozo lakisa nini chef donc file ozo lakisa ke oui nga naza mobali naza muteke na botam na Kinshasa province nanga capitale nanga naza na Kinshasa toujours donc toza bato o ba wuta ko wuta te toza bato toza ne awa ndenge ngomona ke oui naza mobali naza muteke donc tinde pena ozo diriger awa na bakoko oyo bakufa bazo soutenir yo bazo soutenir ngai bakoko na nga bazali awa oyo akoya komeka ngai ye moko akokutana bakonzi ebele baya kotala ngai awa bazoya bomona awa bakonzi bazoya badipa basode ezoya awa mpona koverifie mboka nazokutana bango parce que naza likambo na moto te moto aza likambo te akimaka te ngai nakimaka te namonaka bango bato basala ba fraude nde bato mabe bazokima nga leso bakonzi baye na représenter ba document nanga na présenter na bakoko nanga na présenter pe nankara nanga ndenge ezaleli naza chef coutumier mo ya mafia te oza chef coutumier ya mafia te ndenge olobi oui parce que ba document pe so éclairer biso alors dernièrement tomonaki image moko batindi awa o basoda baye bakanga yo bakanga bato nyonso to bakanga ankara na yo awa est-ce que netoya tokuti yo ndeni bon nga faut pas za kimi tomoni tomeka na video wana video eza ya mikolo eza ya kalate po eza kaka yo penza na bokasi mais nini chef to biso bangi to mais o to kuta ezo neni nazali bakonzi bayaki tant besoin information o bazo publier na ba réseaux sociaux ya lokuta il faut baye ba ke oui nini ezo passer a batala sike eza réellement eza solo to eza lokuta tant baye ba moni makambo bango bayoka ki eza lokuta ba bi non c'est que bato bazo kosa donc ba inventer ba biloko ma lokuta to ba moto kuta ba to sona bango na lakisi bango na bitala ndeti na miti oyo bato bazo leka basala makala awa na pesi population basala makala bakota na zamba bosala bafulu bosala bilanga ozomona mboka oyo eza na kimeta bamoni bongo babia te seke bato baza bato lokuta dernièrement obisa biso ke ba espace ezali ya minene oyo leta oyo koya kotonga ba espace ezali na osenga vraiment na leta na osenga vraiment na Fati Béton nazomona olingi sport mingi ngape na jeune na yebisa bakonzi ya leta au gouvernement na pesaki bango chance lelo bakoti de siko bandi de ko sa musala baya bato sala ba école de foot na ba place ezali na opesa bango batia ba école de foot ya leta parce que ba jeune balongo na via ki kuluna ba école de foot ya leta ezali te to mona ba payer mindele to mona ba école de foot ya leta donc leta azui bango en charge azuma bolenge ndeti ya bana ya ba kuluna so bakoti bango na école de foot lelo to bimisa ba grand joueur rebelle makasi na ba video zo bima ba lo ba ke yo zo tia ba kuluna mais que yo na vision na eza ke vision olongola ba jeune na kuluna et confusion na zo sa maponi po yo zo ba makambo mususu mais ba video zo ba mususu kasi te o bato omoni na Congo les grands journalistes ezata bato ba sala bolamu lelo Fati azosa bolamu na kati ya mboka eza na bato baza banguna na ye ba ondi makate nde toza boy na mito ndabo eza na bato ebele o biso to sala bolamu poto longola ba jeune balonga na équivoque moko ya mabe ya makanisi ya machete baza na ngote mais lelo bato kaka o mabe wana ba oke kosa lokuta chef wana za ba kuluna azana boy za lokuta mais biso to longola ba jeune
balunga na makanisi wana to yawa to kuti pena ke te ba jeune nyonso baza bien to l'équipe tinde tozo ya na ba moto mais si place ba kulu ne oyeba na ke place ba kulu na bazala c'est ça to moni pena vision na yo ezali pe très bien et ba kondia mboka o bozolanda biso bomeka mpe kotia misu na bino awa pa chef Ngomi Michel oyo azali na vision oyo chef de l'état za nango alingi ke insécurité si la partout alingi ke kulune si la partout ba jeune bazwa misala ezaka te bato ba ke na bureau misala ezali chef apesi ba piste solution alobi ke ba jeune ba sala sport ba jeune ba kota na ba sape bilanga donc tout ça ezali kaka na cadre ya développement et to sengi na bino ba konzi ya l'état botia epe maboko bosunga biso to kanisa ke soki to yawa to kokuta bakuluna to kokuta ba soki nini bon biso to moni yango te to moni yango te to bite chef elonyo okoloba bon eloko na oloba so ezati na pesi vraiment mingi na bakonzi oyo ya l'état na pesi merci na président Fati Beton na ko pesa so merci vraiment na on a bien vraiment beaucoup mais ya commune Nsele Frank Mbonzo la meso ti siko azaka bourgmestre donc oza kati te mokondi ti siko azaka bourgmestre ya commune Nsele parce que le quoi pe ba élection a reporté yeka ndaza na wana azo diriger elongo na adjoint na ye Christian Matata o pe azo sa musala elongo na ye bazo kende ensemble chef de bureau ba travailler vraiment na musala esengeli parce que to se plana bango lelo vraiment commune Nsele comme kitoko oui et comme vraiment kitoko donc propre koti musala ta ma kitoko vraiment donc na yango na osenga na bakonzi na yobité vraiment na limite que oui élection ya ba beaucoup mais c'est pour ko passer sur na commune Nsele parce que déjà au mutu banda ko luka na commune Nsele déjà nzola maître Frank Mbo beaucoup mais c'est azo sala yango pezo kota na kati ya commune Nsele batika ya fanda asala musana ye kitoko vraiment lelo na moni vraiment na meki ko tambola tina niveau kota ba kipoko kuna na ba veuve kuna moni vraiment prince musala ezo tambola vraiment kitoko vraiment koto wana vraiment beaucoup mais c'est na pêche vraiment 5-5 na ba koko nanga bazo batela yo kimia vraiment za na yo bon merci beaucoup chef baby bien ba chef coutumier bolingi bourgmestre na bino boyenene po dernièrement pas défendre bino batuni question mo boye o ba chef coutumier ba tanya bino na bino na commune Nsele ba chef coutumier nyonso tout baza bien baza kimia ye peut défendre donc vous avez même moral asa musana ya asa musa kitoko vraiment tala lelo bureau ya commune de commune kitoko climatiseur ekoti na commune nani ndeko moko alobaki abike abitanga bandeko ya na nani na commune Nsele na maison communale no mona bureau lokwa neti conteneur à la police mais lelo ekomi na bureau mutu pa ko fanda kitoko merci beaucoup chef Nasika Dosukiawa oui to clôturer émission na biso awa to pesi mbote na bourgmestre Nsele o azali premier papa na commune Nsele o ba chef coutumier nyonso to bazo soutenir na kimia nyonso to pesi merci lisusu to pe mbote na bourgmestre adjoint Christian Matata o pe bazo sa elongo musala na ye to pesi mbote na ba chef des services nyonso o pe bazo sa musala kitoko bino moko boye binde makambo zostama na commune Nsele to pesi mbote na ba groupement Mikonga pe Mikondo to sengi kimia ekota chef Ngomi Ngangwele afana na ngisika na ye kimia ekota na asike masolo nde ko sala ke biso to kende liboso na sepeli makasi Junior Tankwei atelemi na sima kamera bilili obozo mona kitoko boye ezali ye tokutani na mikolo ezali koya. Merci chef. Côté les mains, et moi, mbote ça bien, Junior Tankwei. Merci. Nani.